Travaux ya 5 chantiers ezali continuer avec impact na idéologie mokola lelo Pierre Lumbi au Congo o azali ministre ya infrastructure travaux publics et reconstruction a signé qui contrat moko munene na bandeko ya entreprise Sino Hydro pour basala misala na ndenge ya 5 chantiers na cadre toujours ya ba grands travaux oyo ezali ko salama na quinquennat ya Joseph Kabila Kabange na cadre ya 5 chantiers bako sala misala ya likasi nguba nzela wana nyonso bandeko ya Sino Hydro bako sala yango pe aérogare ya Njili pe une partie ya piste ya aéroport international ya Njili. DG Agence Congolaise de Grands Travaux Roger Boussiba a expliqué qu'il peut bandeko nini misala ya ba 5 chantiers ezali kotambula kitoko en tout cas ezali positif pour makambo nyonso ezosalema bien financement ya ba contrat oyo ezali bongo Exim Bank Banque Export Import oyo ya bandeko na biso ya chinois contrat ya ba chinois na RDC gagnant impact ya danger lelo